Mbote mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino soki bomoni biso seke likambo ezali ya biso kosolola biso na bino po contrat to signa ezaya ke tolukelaka bino ba information place yango pe babengaka yango mur de lamentation bisika bato bamemaka makambo na bango soki bakoyoka yango te pona que mungongo c'est ça l'objectif question batunanga na parquet quel est l'objet de ton émission ezaya que autorité compétente en la matière aeba vini ni ba congolais ba ko vivre tozana ba papa na ba maman na plateau oyo mbote boza malam toza malamu te toza malamu finalement tozo comprendre te voilà lokola boza 5 na ko souhaiter que tant que tu as la parole à se présenter, bongo apesi aye dikanis. N'est-ce pas? Maman, nini memi bino comme on a nani d'abord et puis boza banani et nini memi bino na plateau ya tokomi wapi. Kombo nanga Rose Kamoun. Toza ba agent ya commission nationale ya énergie. OK. Toza délégation syndicale ya commission nationale ya énergie. Donc toye awa pona depuis mois de mars, nous avons un mouvement de biso et pour revendiquer les droits na biso na kati ya musala na biso. Nous avons des droits na biso, nous sentir que eza vraiment que ça les mandenge et sengeli pour nous vivre bien neti bato mosusu. C'est pourquoi to bandaki ba revendication wana depuis mois de mars. Ministre na biso ya énergie asi ayambi biso 2 fois à propos ya ba revendication wana. Sikoyo na minute oyo eyedi biso awa eza pona tolandaki ndeko moko azolobela commission nationale ya énergie. To se sentir lésé par rapport ya makambo ya bandai koloba eza ndenge wana te. Nde oyo teye bien que ministre ayebisaki biso bozala calme, bozala makelele te naza na dossier na bino na maboko na yebi oyo na kosala. Mais pona mutu moko ayaki koloba makambo ndenge wana te ndenge makambo oyo tozo vivre te biso to komi obligé ya koya awa pona to expliciter malamu dossier na biso ya commission nationale ya énergie. OK. Maman Rose Kamoun, c'est ça? Oui. Kilingala na yo neti. Izusimbati. Habari? Habari? Mzuri. Mimi nasikia sema wewe ni wa kwetu. Na huko wa kwetu nafurahi. Merci. Ndeko yo se présenter au PCB so situation. Na linyo peindre tableau. To yambaki ndeko arma. Ndeo bolobi, syndicaliste to travailler kana emi to yambaka ye disons. Bino bozaba syndicaliste ya commission nationale de l'énergie. Oyo alobelaki awa na plateau na biso. Nini yango alobaki malamu te o bino boye koloba malamu na ko expliquer eza koloba ke bino boza malamu kuna boko futa ma bien boko lia bien to eza normal parce que parmi ba makambo alobaki ezaki makambo ya to eza normal te ba gens bazo futa mate mais nini yango boye ko pesa comme lumière par rapport à makambo. Merci beaucoup Ndeko Eliezer nako banda nako se présenter kombo na ngai ezali Ndeko Emile Soumaili nazali mosali topé agent na ministère ya énergie. Alors ndenge mama auti koloba lelo toye vraiment mingi pona kolobela na tina ya ndeko oyo uti kotanga kombo wana oyo alekaki ndeko azali ya ministère na biso te azali ya commission nationale de l'énergie te kasi alekaki awa na émission na yo po alobela makambo oyo etali commission nationale ya énergie yango wana raison d'être na biso lelo awa poto meka kotalisa na bakonzi ya mboka na batu nyonso ba téléspectateurs oyo balandaki émission wana lolenge nini makambo ezali ko se présenter réellement na niveau ya commission nationale ya énergie. Mais yambo tena banda na kosepela muke ba téléspectateurs na biso ba comprendre eloko nini ezali commission nationale ya énergie. Commission nationale ya énergie na bukuse ezali bureau d'études
ya gouvernement oyo ezali kosunga gouvernement pour la politique nationale ya énergie na bokuse ezali wana kasi likambo mama na likambo ezali nini depuis fin février ba agent ya commission nationale ya énergie babandaki ba revendication makasi babimaki na nzela basalaki mbutu makasi pona ko réclamer ba droit na bango soki nakoki ko résumer ba droit wana na 4 points. Eloko ya liboso oyo ba agent bazali ko réclamer ndepe eloko yango oyo biso to fustiger makasi na ndeko na biso Armand oyo azali na soi-disant syndicat soki ya wapi mais aye ko lobela makambo ya sene alobeli kaka moi eloko moko juste 1% sur les 100% des revendications oyo ezali ya ba agent ya commission nationale ya énergie. Alors revendication na biso ya liboso ezali nini ba fluctuation nyonso oyo taux de change ezosala ya dollar oyo ezomatisa na ba carburant na ba transport ba transport en commun ndingo lobi pe biloko mususu commission nationale ya énergie bandeko bakondima te mais ti lelo moya lelo tozali kofutama na taux ya 49 imaginez-vous wana alobaki yango wana alobaki yango kasi esuki kaka wana te makambo mosusu ezalaki ebele na nsima yango nde toleki awa mpona kobakisa makambo wana po ete bandeko bacomprendre likambo na bosolo mpe na bobimba na yango olie bacomprendre kaka na bokuse mpe na angle oyo ndeko amemelaki parce que place wana nga na sepeli mwa moke mpo omoni makambo ekomi ka imputation dommageable diffamation du moins baagent ya sene commission nationale d'énergie baconfirme que nyonso wana bakoloba to emati oyo tozomona na batableau bango ti lelo bafutama ntango wana eza ya mbula nini abosanaka na mbula 2005 wana premier ministre azalaki te nde tozalaki na formule 1+4 wana tozala na babemba baruberwa bazaidi ngoma mpe ya sonami na baraisi 100%. Ok. Donc likambo ya liboso yango wana oyo ezalaki ti mbula ya lelo tozofutama na 49 vraiment commission nationale de l'énergie oyo tobengi na bokuse sene ezali bureau d'étude moko kaka te na kati ya ministère ya énergie tozali na baselile tobengaka yango selile ebele na kati ya ministère ya énergie oyo bazalaki na même problème lokola na commission nationale ya énergie kasi ya kokamo eza nini na baselile nyonso wana bato na bango ezmata ekoma normal mais oyo ya biso etikalaka kaka wana ndiango toza komituna tokomi wapi na likambo oyo comment ça fait-il que toza biso nyonso na ministère moko bamususu wana bato na bango emata ekomi régularisé mais biso etikala kaka wana alors nous nous posons des questions eza soit ba animateur ya ba structure wana mususu ba yebi kosala ba démarche yango wana ba trouver gain de cause na ba démarche na bango mais oya biso par déduction toki olobake et pas na biso volonté ya kosala démarche ezalité wana point ya liboso oyo eza ko concerner makambo ya salaire oyo eza ko futama na to ya 49 point ya mibale ezali likambo mususu vraiment ya pasi oyo etali makambo ya ba prime ata prime moko te oyo epesamaka oyo ba agent ya sene ya commission nationale ya énergie bazwaka mokonzi na biso alekaki na journal moko alobi ba agent ya sene baza na droit ta ya prime moko te de quelle nature que ce soit mais kasi biso totangi na loi to rappeler na balandi na biso ke commission nationale ya énergie ezali service générateur de recettes elingi koloba ke sene efutisaka bampaku mosusu mpe ekotisaka mbongo na kesi ya l'État. Alors mibeko ya mboka elobi nini? Mibeko yango ezali pona bandeko oyo bayebi mwa buku bakotala loi numéro 04/015 du 16 juillet 2004. Loi wana eza ko fixer ba nomenclature ba acte générateur de recettes administratives, judiciaires, domaniales
et de participation ainsi que leurs modalités de perception. Dans l'article 5, et le biboui, ba service nyonso générateur de recettes. Oyo bakoti saka mbongo na bango na DGRAD, il faut na suka ya sanza bazwa rétrocession ya 5% ya ba recette nyonso oyo bango bakotisi na caisse ya l'État. Alors mibeko elobi nini insister elobi boy. Rétrocession wana ya 5%, yango wana nde eza kosala prime ya ba agent. Eza kosala prime d'encouragement pour na ba agent. Kasi awa na Commission nationale de l'énergie, DGRAD atindaka na ye rétrocession wana chaque mois. Kasi ba agent ba profitaka nango jamais. Yango ezali point mibale oya motu ya o baza ko revendiquer. Oyo ndeko wana aleki abombi. Ba agent ya sene bazali ko revendiquer ba prime na bango oyo eza détourné depuis 10 ans déjà yango oyo bazali ko toucher ba prime na bango te oyo ya DGRAD. Mbongo wane bimaka olingolo ba ke mbongo wane bimaka mais ba konzi na bino ba futaka bino yango te. Ba futaka biso yango ata mukolo moko te. Ndeko, omoni émission oyo na lobakeza émission responsable et à vérité. Oyo bakoya lobby procès. Pour avoir diffusé une information sans vérification. Est-ce que bozana ba preuve que mbongo wane bimaka et que soukaka quelque part sans que koma ipana bi? Vous avez de preuves? Ndeko, preuve ya munene oto uti kolobela yo awa ezali loi oyo. Mibeko oyo ezali oui, mais la loi peut être là. Nazo pes exemple ya ba province. Oui. Ba province tout y comprendre Kimbuta. Ogaïgake mbongo 40% ya rétrocession bazong c'est la bisoté. Er moko tozana gouvernement ba beni gouvernement ki ganfuka. Et ko kende pe na ba niveau mususu que ba droit na bino waneza rétrocédé pour que vous soyez payé. Est-ce que bino vous avez une information claire et nette? Il y a que l'argent est rétrocédé mais le comité de gestion ne redistribue pas cette somme na ba ayant droit. Vraiment ndeko Eliezer, il y a des documents où ils allaient prouver yango. Ya liboso to bandi nano na mobeko. Tozala kana habitude ya ko négliger mibeko ya mboka na bisote. Ezali mibeko ezali wana po biso nyeso to tambola na sima na yango. Na uti ko tanga loi oyo numéro 04/015 ya 16 juillet 2004. Sene ezali seul organe oyo ya recette na kati ya mboka oyo te. Ezali service ex-BPO et quand il s'aka mbongo na caisse ya l'État. Alors, DGRAD chaque mois après sa rétrocession ana pe ezali confirmé na ba konzi na biso oyo balobaka boye. Mbongo wana ezali muke moye to kabolango na ba agent nyonso ezate. Toli yango biso moko yango biso tozo mituna. Loi oyo est-ce que préciser que montant ne faut ezala 1 million de dollars pour na okabola na ba agent et préciser montant loi et lobby ata un franc des akokota ba agent ba kabola yango comme prime d'encouragement na bango. Donc to confirmer que ça dépend de quelle somme to confirmer que loi est délimitée somme te ndeko. Oui, mais yoka kasite. Wana se ko za ko buka mbeko. Toza na plateau toza 6. Ndenge to vanda ba pesi biso mokate moko. Total 6 personnes. Toko tiango mbeli. Ndenge to mona ba série moko boye bazo pesa ba fonctionnaire de l'État. Soso moko 6 personnes. Bako kabolango ndenge nini. Bon, mokate moko soki mokate nazo utiliser mais nazo kaka ezo sonner bien te. Toko kabolango ou bien toko lomo dans ce cas tout rose to pesi maman Rose alia. Comme ça prochain tour maman comment nani? Maman Emma. Maman Emma. Eza boete maman. Mais ozo mona te que peut-être ba monaka bango lokola baza ba konzio moni mitu kana bango consomaka carburant ebelé puis il faut bazwa ka malili. Ne balobi ke mungu eza muke il faut bango bachaka moi carburant moi veste ya makasi moi sapato ba mona penza ke eza mukonzi. Vraiment ndeko Eliezer na sepelaka na yo po ozalaka mayele. Exemple ya liboso olobi ke ata eza mukate moko kasi tosala kata ba tour te na tour oyo oyo azui na tour oyo mususu azui mais kasi eza lolenge ezali kosalema epa na biso ta epa na biso ezali ke depuis 10 ans yango oyo kaka mutu moko wana nde aliaka mbongo wana chaque jour
ce qu'il faut kotala exemple pesi wana ya makambo ya veste ou bien ya motuka to ya nini wana bazana ba frais na bango mususu frais de fonctionnement ekotaka mais wana eza dossier mususu tokotanga ngo na mwasi kuna. Donc nazalaki kolobake point ya mibale oyo ba agent ya sene baza ko revendiquer ezali ba prime ya liboso eza ya DGRAD wana ya rétrocession oyo mibeko elobi ke DGRAD aza ko rétrocéder 5% wana eza ko représenter d'office prime d'encouragement pour na ba agent. Mais ba agent bazwaka yango te. Prime d'encouragement pour na ba agent oyo bakotisaka mbongo. Soki bino bakotisaka mbongo te oyeka bovandi na bureau à la fin du mois va pesa bino. Non, loi elobi bongo te. Loi elobi bongo te. Balobi prime d'encouragement pour les agents. Agents ya cellule wana parce que les agents travaillent. Oui, mais c'est ça. Il faut entrer de l'argent. Les agents là ne font pas entrer la mbongo na caisse bango moko. Et ba agent bazali ko sala musala na kati ya cellule et cellule wana ndeza ko kotisa mbongo. Ça veut dire que mbongo ekoya na kombo ya cellule et ba agent oyo basala kana cellule ne ba ko bénéficier na yango. Basala qui prévision na bango ba cause 800 millions quelque chose de prévision. Mais l'État a accordé 600 millions. Soit moyenne moko ya 50 millions par mois. Na 50 millions wana eleki kutu salaire na biso masse salariale. Et ça ce qui a 37 millions ou quelque chose. Mais l'État a payé ça 50 millions. Koka moi na ba rubrique ya banini wana millions wana za ya franc congolais. Ouais. Na ba rubrique wana bakonzi bango wana tango zolo bake eleki même masse salariale na bino. Ozo calculer ngo na to na bino wana ya 49 to ya 49 na to oyo ezaleli te na to ya 49 oyo ebimaka oyo bondima oyo bapesa kabiso tondima yango te mais les droits qui quand on s'est réclamé tozo réclamer yango sikoyo na ndenge l'État apesaka 600 millions wana bango moko na prévision bakomi na nomenclature wana prime gratification babiloko nyonso wana baindemnité nyonso wana tomonaka yango te ye moko wana na rubrique na ba document ezali prime ezali siko tango bozotala na rubrique yango ya prime wana eloko te donc bango moko quelque batu la prévision tokamwe to découvrir yango na ba enquête na biso po ezali ba document moko babombaka sikoyo tomoni no toza na ba prime toza na ba gratification tozwaka te bango moko ba mifutaka sikoyo basalaka soki ba travaux intensifs bango moko donc moi travaux oyo biso tosalaka par exemple nga naza na département de planification bakonzi bazwi yango babatami bake basali yango bamifuti biso toyebaka bamakambo nyonso wana ozoma donc prime ezali tomonaka yango te et puis babiloko ebele baza babillet avion chaque mois bakenda bapoto bazongaka. Oui mais il faut pas kende pona ko vendre image ya vendre image wapi ya structure na bino bazokende bazomifuta ba frais de mission mususu eza ba jeunes gens oyo basisi peut-être na ISTA tout ça bakokende ba formation wana batata mibimba parfois ba petit o mususu ya bamboka mususu bazokama o ministre ye na formation oyo zokande délégation à RDC comme po azwa lisusu ba frais de mission e moko ba mifuti ba frais de mission. Par contre ceux qui ngai par hasard ba pointer ngai que na kende mission au lieu ya $1500 o ezokambisa biso ba ko signer $1500 ba pesi $100 bien $150. Agent baza bako témoigner na bango eza likambo lukutati makambo wana nyonso nde esalike tobima lelo na plateau toloba ke eza te kende bazolobaka oh non eza ministre budget eza nini ça commence par nos dirigeants. Oui parce que monsieur Armand azozonge pa na yo mama mais oyo lobi bazoza ba petit mongo soki ba autiste yo pe ozaki petite ozaki petit yango bazaki et puis bato wana soki batangi ko pesa pe ba jeune chance. Voilà ngai nazana heureusement ngai nazana malchance peut-être malchance wana nazana 15 ans na chef photo zana ni prix ni soins médicaux ni voyage soins médicaux ezalaka mais soki otali na bani l'état bimisaka mbongo bamifuta soins médicaux oh ok il faut se faire soigner na donc chef Nabino aza na 15 ans depuis à la tête aza na 15 ans 15 ans wana donc kama kamwane wana
yango ba revendication na biso to sengaki au monde nano silicité à quoi continuer ce oui azo continuer mais namona ki maman na beta sete kana makambo a prime oyo ekamwisi biso eza nini ye moko na droit de réponse na ye na journal oyo biso tokoma makambo nyonso ebandaki na journal na droit de réponse na ye c'est vérifiable alobi CNE azwaka prime ata moko te a confirmer yango ata moko te ezalaka te mais na prévision budgétaire na ye ya 2018 c'est prévu ye nda akoma yango ye nda signature eza wana bokomona yango nani yango akoma qui a écrit ye na bato na ye ye c'est qui nazo comprendre Jean-Pierre Beyoko secrétaire permanent des chefs na biso secrétaire permanent Jean-Pierre Beyoko bon nayebi epenza Jean-Pierre Beyoko ye nde chef na biso ye moko nde asala prévision budgétaire wana mais à reconnaître na kati ya prévision budgétaire prime gratification remboursement des frais médicaux indemnité permanent et non permanent donc tout ça comprendre quelque part en privé il reconnaît mais sur la place publique azo reconnaître te bazwaka prime te tokozwa prime te ndenge nini puisque ba service nyonso ex BPO ata bokiti lelo c'est 8 services boke kotala le 7 services en dehors de nous bazwaka moi prime en dehors ya salaire na salaire na bango eza na to ya 92 en dehors ya salaire bango bazwaka prime bango moi baza na to ya 92 oui il n'y a que biso toza na to ya 49 on a nini il faut l'état ya kende kosala mais siko yo oza chef na biso en quoi chef eza chef oyo atalaka ba mosusu pona nini ba mosusu biso ngai te na bato nanga mais ya fandi et puis aza même na courage koloba na kosalela bino lisusu te makambo ya bambongo na bino bobima bokende bino moko kotala bandeko na bino baluba basalela bino ngape naza na ndeko nanga ngala na énergie ngape na kosala na ye non ya soloko mama moni oza mama koya koloba makambo peut-être muto akoloba te bokende kotala bandeko na bino bandeko balu bango baza ko kangudia Pierre Kangudia la budget alobi non ngai aza ndeko na ngai mongo aza na énergie akosala ngai eloko ingele ifo baluba bokende Kangudia lobola bozo réclamer ba salaire mat peut-être kuna akoyokela bino baluba c'est pas possible bilo wale wana alors nde oyo tomonaki mercenaire wana leki ye azoloba ministre ya budget nde azobloke biso ministre ya énergie azobloke biso te ye kutu ayamba biso 2 fois alobi na biso bofanda nazosala na kokokisa posa na bino mais toza surpris tourmenté tomona mutu wana leki un mercenaire opesi ye bikanda nyonso ya boîte okopesa ye mpona nini mutu wana asalaka na énergie te mutu wana représenter biso te nani apesi mikanda mais tomonaki ayaki na mikanda akoyiba mikanda wana na balabala te akolokota mikanda na balabala te mais aza syndicaliste aza na ba source na ye syndicaliste biso azaka affilié na organe moko ye aza syndicaliste azo défendre base nini wapi base na ye azali tosalaki ba enquête toyebi ki azali syndicaliste ya Onatra sikoyo babato na bango kuna okende odéfendre yango te babato ekufi ye ayeka awa na commission nationale ya énergie aya kopesa ba nouvelle oyo ezali alobeli bino mabeni na sali topesi ye mandat te ya koya kolobela biso et puis c'est parce que syndicat oyo yango ya bino elala yango balobi elala te biso la nature a horreur du vide mais toyeko toprouve ke tolali te toye mpona po baye kotindika non batindiki biso te tolandaki toye sikoyo rapidement parce que ngonga na biso alobi na émission nde nalandaki alobi no bakomi déjà mikanda ebele eketi budget eza ministre ya budget nde asalaka bango basali travail tout ça bon yo ça fait plus de 15 ans oza chef na to ya 49 ofandi na bureau komi mukanda ofandi na bureau ti ozela ministre ya budget abengisa yo ke yaka to emati c'est il faut chef akendaka alandelaka ba dossier mais soki plus de 10 ans soki plus de 10 ans au salaire yango te soit tu es incompétent soit tu es en mauvaise foi puisque plus de 10 ans tala kaka nasali soki plus de 10 ans na musala donc plus de 10 ans wana nazaka
nde wana ngai naza bapetit frère bazalaki bachauffeur epa nanga bakomi badirecteur bazotouche bambongo mais batuna mbongo na bino eza nde ka nde bazalaki ya 10 ans 15 ans chez ngai mbongo wana nde nazwaka ti lelo omoni pourquoi tozo se plaindre lelo c'est-à-dire mutu wana alingiaki acontourner problème eza bakonzi na biso bazo se retrouver po baza na ba frais de fonctionnement ezokota bamipesi bafuti basoins médicaux bafutile bango bana na bango ba minerval bavoyager baki bapoto bamifuti ba frais de fonctionnement banini ba frais d'émission. C'est pourquoi balingaka te peut-être kolandela puisque il se retrouve na makambo wana. Ok, parce que bazo signalinga que time is over. Mama nazo pesa yo parole olobi mwa muke ndeko alobi mwa muke nazongi conclusion au 30 secondes, au 30 secondes, c'est bon? Lenga lo baka ke tu rappelle ba service na biso izaka na niveau ya kikimi na njili brasserie. Ouais. Tu na service mususu kuna ya DNR, département électricité et énergie nouvelle. Depuis presque 10 ans, la fonctionnation bien c'est presque abandonné. Tu na ba hydrolienne, tu na ba hydropure. Donc il y avait même un financement, il y a financement qui à Wallonie. Il y a Wallonie Bruxelles, il y a gouvernement, il y a Wallonie Bruxelles. Oui. Mais depuis presque 10 ans, bah Jean Bavanda Kaka Bozo. Le financement est là. Balia Mbongo. Balia Mbongo. Après on vinga Mundele. Balia Mbongo. Balia Mbongo Mundele. Mundela kamwa apesa ka Mbongo eh ukuta babiloko ba abandona ngo na mai. Bon ya to sengi sikoyo ministre akala makambo yo bonga alba solution pona misala ya sene kene liboso. Ministre nini wana bozo senga? Oyo aza actuellement singele photo. Ah, apesa tala te. Oh bazo yebisa bino ki wana za mungala wana ande kunanga ne touchez pas mes ouin. Bino bo kende pa. D'abord na yeba kiteke bino nyonso bazaka baluba. Tozali ekolo nyonso. Siko bazo tinda bino ke ezali organe ya l'état toza bikolo nyonso. Oh, parce que kuna na yoki po Sumaili je sens que Muswahili siko soki batini mungala akepa ingele ifoto muluba akepa vie chibas na vie kangudia Pierre bon siko bangala zela baswahili na bakongo bakokende wapi ndeko yo pe loba on se présenter au lobby moi muke parce que merci ndeko Eliezer kombo na ngai Manix Bofunga naza moko ya ba agent na commission nationale énergie et puis naza secrétaire adjoint ya délégation syndicale. Soko moni biso toye na plateau na yo awa via moto monaki intrus oyo ayekoloba ono ya seni. Vérité zaki na ba point o toza ko revendiquer. Premier point à souligner za départ ya ba chef na biso wana. O aza Jean-Pierre Beyoko ya la secrétaire permanent et na Jean-Jacques Ntambwe na Nkoi Ena. Baza trio Tambwe basimba gate sans effet. Baza Tambwe ya N liboso trio wana nde bazo sala ki toza na situation oyo. Soko ke na sene okomona ki donc bango misato. Nani chef Jean-Pierre Beyoko Nkoi Ena Jean-Jacques Ntambwe. Baza na qualité ni financier na secrétaire permanent. Ok. Ndenge toza na secrétaire permanent adjoint chargé administration et finances. O bavandi sa na bande de touche. Ayaka lisusu musala te babotola ba attribution na ye pas secrétaire permanent na biso wana Jean-Pierre Beyoko. Pourquoi? Parce que aboyaki ko jouer jeu na ye ya ba faire souffrir ba gens bango ba se réjouissaka na mbongo o eza ya biso. Subvention o zoyo kawana 600 millions par an. Oyo l'état ezotia pona fonctionnement ya organe na biso ekota kaka na poche ya bato misatu wana. Opose exemple na première revendication na biso administratif, il y a ministre aya na bureau na biso to tenir réunion na ye. A remarqué même lampe incandescente ezalaki na kati ya salle de réunion te. A ordonné monsieur Nkoi Ena ke na kobima nanga awa na sengi otia lampe. Tala niveau ya mes gestion o bat o ba komisi biso wana. Au monitor lelo awa soko ke na bureau na biso. Okuta ba machine o ezalaka acheté il y a 10 ans passé. Mais bango na rapport na bango ne basala kuna basomba ba biloko bakotisaki mais mbongo ezokota bango baza kolia. Lelo to sali ba marche, lelo to tamboli. Ministre Robaki to za la peser à cause de solution et puis aza ko sala koluka solution pour na biso. Mais à notre grande surprise tout monde a muto aza na ni qualité ya koloba pona
organe na biso aye koloba mais azobomba vérité aza ko accuser plus ministre ya budget na gouvernement. Or batu oyo azo accuser bango nanu baza na suka bato aliboso eza ba to bazwa ko animer institution na biso entre autres secrétaire permanent na biso akovanda ka na bureau démarche moko ko sala te na ba frais de mission oyo ki batu soki outi mission olé ozwa $1,500 au signer na place ya $100 eza mabe toza ko dénoncer au signer pour un montant ya $1,500 voilà donc ande nzete kaka $100 nde okena voilà ezala soki même mutu otombaki malade oye na ordonnance ya bongo ba ko salaka par rapport ya frais de mission de bazo salaka alors biso to lobi non trop c'est trop to réclamer ba droit na biso et droit na biso pour tozo ngo la première des choses ça départ ya batouana parce qu'il nous avait promis ça signature to ko sala elo côté et puis tozo monana ba place nyos to ke noko sa ba dossier biso moko tant que ba personnel les autres la bloquer kaka na suka ye a organiser moi trio na ye batu na ye o ba soutira ka ba dossier ata ekomi na niveau ya musika na ngo to sengi départ na ye nde tozozela ministre abaki tovanda mais loko tomonaki intrus moko aleki awa nde toye topesa quand même éclaircissement par rapport à dossier bango misato mutu bazo bloqué o etikale ko ya sima pona bango bazo zolobaki acha bato bazo benda parce que comment on nazoka lokola musali na nzambe ah omoni bofunga bino boza déjà na ndeko na bino mungala donc il faut na Congo bandeko to koma ko vivre ndenge wana okoya batuni oza mtu wa koloni deko yoki mutuna wana keba parce que okoya ko bimekolo yo basanta kate bulo pesili yango wana ndeko elezer soko moni naza ko accompagner équipe pour na la kisake toza contre népotisme tribalisme lelo ba parole na e o atenaka ke ministre azan de konaye akosala eloko tende komisi biso ou bien bozo belaye kaka na réunion lobi batu ba mema bali balalaka parce que tokotika kana situation wana ndio moni lelo toye et comme ça biso na to mema bambetu et comme ça biso tina niveau oyo par rapport à maloba commandant soki okena basociate wana bazakana tumwa mbetu na bango moko boye bagumbaka comme ça bapesi bino wendeko nalingi oloba rapide parce que tosi to débordé vraiment mpona kosukisa na ndenge balobaka na lopoto conclusion esengeli bandeko na biso bacomprendre barevendication oyo tozali kopesa olie bautilize bavoi mosusu oyo ezali kohonore bango te po touti kotanga awa tolobi ke mokonzi na biso azali pasteur ya église de la louange extension ya mba campagne vraiment ndeko na biso azali chef na biso azali pasteur alors olie bautilize nani yango aza pasteur secrétaire permanent na biso ya commission nationale de l'énergie monsieur Jean-Pierre Beyoko azali pasteur ya église de la louange extension ya ma campagne alors toka tes missions parce que ne touchez pas mes oins on ne parle pas de l'homme de Dieu comme ça oui vraiment mais ya motu ya ezali pe ko retenir que commission nationale de l'énergie ezali église te ezali organe ya l'état oui mais quand les justes dominent le peuple est dans la joie mais ah eza joie te papa balobi to ko reconnaître bango na ba misala na bango na bambuma ya misala yango tozali kolela tala ba mama ba papa baza kolela bon maman ce qui ça wana parce que awa makambo l'église comme l'église la louange ce n'est pas n'importe quelle église okosuki ça s'il y a quelque chose nazosuki ça kozongela lisusu pona récapituler malamu makambo na biso na conclusion fait donc ngai vraiment nous sommes fatigués tolembi vraiment ça fait 15 ans na mosala wana na chef na biso wana eza neti tolinga ye aza pasteur tolinga ye me makambo azosala biso vraiment elembisi biso tozo vivre na ndenge moko ya kosenga-senga bato bazosenga-senga kaka moto aye mosala mpona azonga azomituna na kozonga ndenge nini naza na transport te nasala ndenge nini kosenga-senga kaka c'est trop tozosenga pendant ke mbongo ya leta ebimaka eza service ya leta azogere biso neti chef coutumier moko boye eza mosala moko ya privé non nde oyo toye epai ya leta bayoka biso tolembi bapreuve wana bazosenga biso bango moko bakozwa bapreuve bakende kaka na baservice ya leta mpona baza leta il suffit ya kobenga kaka
kuna ebimaka combien, kuna basalaka ndenge bakoyebisa bango. Nous sommes limités. Nous sommes limités ata lelo toke ndaka. Mais soki bokomi na niveau moko boye te, ba chef na bino baya. Chef ye alinga kokende te. Aboya biso. Donc ministre Ingele Foto a promettra ki biso toza na confiance na ye makasi, tolingi ye makasi kutu topesi ye merci puisque azao ya liboso na énergie kuna ba ministre ebele baleka mais ye aye ayoka ki biso ne fût-ce que nous écouter et ça li biso bien ayoki biso yambi biso 2 fois a promettre biso mais akokisa ba promesse na ye vraiment pona to paiement. Voilà, au côté qu'on pèse moi synthèse mouké et c'est dans 30 secondes s'il vous plaît. Donc synthèse des alliés qu'on retenir bah point essentiel la revendication à l'argent. Tous alliés qu'on revendiquer bah salaire na biso les alliés qu'on fout à manato ya 49. Tous alliés qu'on revendiquer bah prime na biso et ou ta kana dégérade na oyo l'état tinde la kabiso. Tous alliés qu'on revendiquer bah conditions à travail bah machine bah bureau nous c'est commis en lambeau. Tous alliés qu'on revendiquer traitement ya bah agent ezala équitable. C'est-à-dire aux ala mukongo muluba mungala to muswahili ba traité yo na lolenge moko. Et puis tozali ko dénoncer eloko oyo ya ba mission de service. Ceux qui mutu askei mission de service, ceux qui font $1000 bo pesa $1000 et non assigner $1000 bo pesa 100. Na ba remboursement ba soins médicaux. Ceux qui mutu a déposer facture na ye ya 300 bo pesa 300 et non bo faire signer 300 après bo pesa $20. Vraiment na poussé aux essentiels à la revendication na biso yango wana. Merci beaucoup. Yango wana to na conclusion totali été nyonso wana ezali ko dépendre na leadership ya bakonzi. Lokola tozana leadership ya malonga te yango ba revendication na biso nyonso ezali ko se résumer na changement ya comité de gestion na biso. Merci beaucoup Ndeko Eliezer. Merci Nabino Pe Logola. Merci Bandeko Balandi ezali kaka ndenge wana toyamba bango toto yamba bango te na o nyonso balobi soki muto à se sentir lésé il a un droit de répondre parmi les personnes citées akoya pesi version de fenaye mais kokende yake ayambi azoyoka te ashishiki atarudia mule ndani jusqu'aujourd'hui bande konangai batu bazofuta manato ya 49 ata kindoki omoni mutu oyo apumbwaka na butu azela quand même batu balali apumbwa ata kopumbwa oyo na Kinshasa batu bakoma kopumbwa na moi parce que to eza na 165 batu ba responsable bazofuta mana 49 toloba nini l'état koyiba l'état soki okena bureau ya l'état pona o futa taxe ozofuta na quel taux ce taux là de 49 vient d'où? C'est un peu compliqué. Et puis, si pendant 15 ans, on n'a pas réussi à faire mieux, donc, Toko Salaka Bola Moukan. Il y a un moment de permutation, c'est pour amener au moins la diversité, place Moutouakouka quitter. Parce que, Biloko ya l'État, ils ont qui boumfoumouté. Il y a Banda au Vanda, Kiwana, depuis au Vanda. Je pense que ceux qui ont la mato ya basur, ceux qui ont na labo, angaria pas la risema nini. Parce que ceux qui labo koti swahili nde bima. Awa yango ane komi ko bimisa mo. Biso to za bangala ngana ndekona viens nga ingele ifoto. Et comme ndengwana makambo ndengwana za bien. Parce que moi ce qui m'a écœuré en plus, c'est le fait quand on dit que c'est un homme de Dieu et que vous lui attribuez ces paroles-là, je ne sais pas, je dis vous lui attribuez ces paroles-là. Moi, ça me rend malade. Pour ma cam, l'église en Gohan, Isaka Bangal, n'aime tout bakina. Bofunga ye na plateau. Ye azamungala te. Bongo ba Swahili to kocha bangwapi. Bongo ba Congo to kocha bangwapi. C'est un peu compliqué. Mboka ngwe komaga nengwana. Nalobela bino awa likamuni. Nalobela bino awa likambu yake. Soki okena cabinet, soki azamu tetela okutaka kitetela ngande dimena. Soki oke pa oyo, soki muluba tatouani mbishi kuntwa bim. Donc ezaka kanengwana, ça fait mal et c'est compliqué. Tokozala ndeni ezamboka na biso. Soki bakoyoka bayoki, soki bakoyoka te. Bon, merci hein, courage. Bino pe soki ezo continuer kana 49. Boyebi. Naibi patron moko azalaki koloba na bajan na yeke
Bon, ngana futa kabino te boyaka chaque jour ko sani. Boyaka toni sa toilette. Yango ba bisi biso to ya na mbetu to ja na bureau. En tout cas. Bon, merci. Tout le monde est